Congo TV is on a canal Congo TV. Kaka boy 17h abingale no lamba ngabye lelo yaya lo byalamba to komoseka ake wenza sombiloko alambi na but na 17h ya dimanche mina okapasi ngabi ya esa nini ngabi nakozwa uyidoni mina tyayo na pakola yo yaya okoloka bien na bandi ko bonde na bandi ko bonde abie na yo kisiko mwa bien sikoyo to vandi lisusu ezoki lisusu ngabi ezoki lisusu pasia eloko moko ekosala mateya ya tolelimbe mili ya tu oyo eloko te nazoyebisa ye tokomoseka na bandi kobondela su na bandi kosimbasimba ye nazobonde ntango tosilisi avandi na ye ntango ka madamu aye topakoli ye babisi wana esili na pokwa wana nde abengelanga paster akoti kuna epadari tobimi na paster moko abandi kobondela ye abondele eyaka dimanche na babutu na abondele esili ale paster fakei tovandi abibonaki esika okuta ekotelaki kuna namakei ale batubi ye batongana ndenge azongaki ake kuna esili ale ntango bazongi na ye na mbokwa na ntongo nango nabengisu paster aye abondele esili bamemani sikoni na hopital lobi nde babefa alala na ntongo nango ebongo wazo ale doye kaka pasi Bonjour. Comment on a gâché? Yozanani pas maman Chako. Bon, moi Chako, à comment on va le on a posé à camarade de maman on a battu le rana maman on a eu. Les a passé d'abord koyoka nouvelle parce que maman Chako a monté salimi na monde na biso et à théâtre. Aujourd'hui le loisal suscité. Donc on a trouvé réellement kufina. Bon, ngai 2 jours après bah expliquer maman a parlé bah si maman qui va saler ma chaque opération. Mais na ebité so za opération ni ma chaque ba komene bien le ba tambul na wenza mate ba yo mo ba tambul na wenza ke so mala biloko olia. Lo na comme ba ebisangi ma chaque kufi. Bino bo ke on peut ka brisque bo. Na ya ba brisque mais na ona nzela ba ebisangi ma chaque kufi. Bo yeli ke la ngai fort. Merci beaucoup.
Congo TV is good.